Ingeta, Bokota, la famille, Bokota, de partout, au Bolandaka, Étoiline, Ines TV, Kande Tolobaka, Ingeta, Bokota, Bandekonangai, Awa matière, Eye. Matière moko ya somo, matière moko ya kafu, matière moko pas possible. Ingeta, s'il vous plaît. Bakota akaka na système moko ya bien la famille. Lelo oyo kane boyebi mama Étoiline Ines TV. Azalaka na ye partout. Donc ezala ba comédien, ezala ba salanzambe, ezala o ba musique profane, ezala o politique. En tout cas, mama na biso Étoiline Ines TV. Azalaka toujours awa na système moko ya kitoko. Ingeta na système moko ya bien. Bande konanga matière ekoti. Matière yango yo bande konanga. Matière ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te. Awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko kitoko. Gavker ayelibino ba solution moko kitoko. Gavker ayelibino ba makambo moko ya bien. Pona bandeko na biso oyo baza na problème ya santé etungisaka bango yo moko omiyebi, hein, la famille. Ezana batungo susu babimisaka solo moko, ezala solo ya mapeka, ezala solo ya nzoto, ezala solo ya munoko. Bandeko nanga mosusu ozo miyoka yo moko soni. C'est le moment contacter Gavker akosunga yo. Pona bandeko mosusu oyo baza na problème ya mabota, omeki mabote o simbate benga Gavker. Ezala bandeko na biso mosusu omona azane mwana muke. Otali boy 30 ans, me mutu mobimba suki ya pembe. Bandeko nanga benga Gavker azawana akosunga bino. Pona bandeko mosusu oyo ba okondaka, mosusu oye bate okondaka nini. C'est le moment. Ba o bazana hémorroïde, eza interne to externe, la famille. Bo benga Gavker. Papa, côté na yo omona keno makambo ezo simba te. Omona ka kenzoto na yo ezo kenda kaka, na se basi bakomi ko kima yo. C'est le moment benga Gavker aya kosunga yo na système moko ya kitoko. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances. Salut surtout les amis de Étoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino papa na biso Félix Antoine
Tshisekedi. Yende président Nabiso, donc de retour au son excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo. Tant de personnes autour de maman Étoiline, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi encore le problème avec notre président? Comme d'habitude, avant na kota na mamozindo, avant na continuer ko beta masolo kandenge na betaka, et kozala mwa malamu na ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Nayebi que chaque fois que to sala ka bémission ya sika, chaque fois que ba nouveauté kotaka, ba to sika pe ba kotaka yango na ye et pas na bino la famille ne ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu yaba Linda Mwasi Nzambe. Napesi bambote na yemoko Madame Gracian Poyi. Bambote nanga kandenge zalaka na yemoko Mama Lisi Pitu yaba Lisi. Wana na profite pour na opesa bambote na famille mobimba ya Pitu. Na système moko ya bien penza mingi makasi. Bambote na yemoko na benga kakae toujours ma mama chérie, ma mama d'amour. Na kombo ya mama Eugénie Zemanga de partout au Alandaka Italie Ines TV maman na pesio bambote, sans oublier madame Vicky Mambonzo depuis Sénégal na système moko ya kitoko. Voilà. Kande na obeta masolo la famille to utaki awa ko célébrer le 30 juin. Congo na biso yaki ko totaliser 64 ans ya indépendance. O ebele ya batu motusu ba mitunaka tokomi na nini batu mosusu o 63 o 62 ezalaki 64 ans bandeko nanga depuis que le Congo ezalaki libéré na système moko ya bien. Sikoyo après 64 ans la plupart de Congolais bavandaki babando mituna président na biso na situation nyonso zoleka na Congo alobi nini. Toza na besoin, toza na posa ya koyoka président na biso. Situation parce que je sais que tant de personnes au monde la situation, il y a d'autres personnes au non situation ils a bien moi misal les monana, il y a aussi d'autres personnes bakoya kolobake non situation ils a bien te batu bazo le kanaba moment moko très difficile. Congolais congolaises partout aux alikota la biso to yelio offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata aux ali na possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Sensibilisation kandenge ezalaka la famille ba mapango yango yo nalobaka toujours et encore na boy un jour ezalaki no to bandolanda mingi mama Étoiline Ines TV apesaka ba conseil mais apesa biso ba conseil osomba ba mapango te yango la famille eko sensibiliser bino ba mapango yango $350 ya pamba bandeko nanga ba makambo ya mapango eza makambo moko eza très vrai eza nango réel
La plupart de gens m'appellent pour nakotuna est-ce que Mama Étoiline makambo eza ya solo to ndenge nini makambo eza ya solo. Soki ezalaki ya solo te la famille na lingaki na lekisango na chaîne nanga te. Parce que nga avant eloko nyonso eleka na lingaka toujours kokende koluka vérité ya makambo nyonso ka ndenge ezalaka. Oui, c'est vrai, mutu oyo bobenga numéro oyo eza affiché bandeko nanga na vidéo oyo ya mapango mutu oyo bozo bengaka aza commissionnaire. Bino moko boyebi tango to sombaka ba mapango to tango to lingaka bandako ya kolue ezalaka nde ba commissionnaire. Nikolo mapango bango basalaka bongo te ba commissionnaire nde bakendaka kosala ba publicité ka ndenge ezalaka pona ba makambo ba oteka ba mapango ba oteka bandako ezalaka bongo pour que okutana na mukolo ndako balikaka epa ya commissionnaire. Siko faut koyeba commissionnaire nyonso plutôt asengaka 10%. Ezalaka toujours 10% ya eloko zo somba. So somba lupango, commissionnaire aosenga yo 10%. So do somba mutuka, commissionnaire aosenga yo 10%. Ezalaka bongo. Pona bande mosusu, oh Mama Étoiline, aosenga biso ba $35, est-ce que ezalaka? Oui, c'est tout à fait normal. Aza commissionnaire la famille. Makambo eza ya solo. Ki commissionnaire na ye abanda yango depuis kala. Eza te ke non onde ba mapango a liboso te. Ayaka na ba mapango. Awa bomona soki o esili akoya lisusu na ba mapango mosusu ezalaka mwa bongo. S'il vous plaît, bosale la biso confiance na système moko ya bien. Voilà. Tozonga na makam na biso to obete la masolo la famille na système moko ya bien. Kande na obeta masolo ya président na biso le président de la République démocratique du Congo. Ebele ya batu ba omitu na sikoyo 64 ans ya indépendance. Je m'excuse, président na biso alobi nini. Yango na lingi na pesa bino message oyo papa na biso Félix Tshisekedi alobi po na population congolaise. Eza message oyo alobaki moyen na tia ba maloba na vidéo oyo ezate vu que na sala déjà ba émission ebele eza na ba maloba batu. Alors tokomati yango kaka nazo tangela bino boyo kanini papa na biso apesaki message po na le 30 juin ya 2024. Bande konanga toyoka message à président de la République démocratique du Congo Nabukebi nyonso na système moko ya kitoko pas possible. La toyoka. Je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous assurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoyennes et urgentes. Je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous assurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoyennes et urgentes. Voilà, je suis sûre et certaine que Ebele Abatu, Toti Kolanda, message on a Otiko Tangela Bino. C'était le message de notre président, le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi wa Mulumba. Voilà la famille Kanenge Boyebi. Toyebi que la plupart de nos Congolais, bah, oh là. Oh, situation eza bien te na Congo, crise ezali ebele, bato ebele bazana misalate, oh emataki ekitaki, la plupart de gens to lela. Mais président Nabiso aye pour assurer surtout la communauté congolaise que yépe situation oyo et au travail pe na mutu, yépe atie makanisi na yepe na mesa que non, il faut asunga peuple Nabiso to communauté Nabiso congolaise. Et loko oyo nga na koti koloba dans tout ça parce que tango toyaka na ba information to pesi bino oyo président lobi biso pe de notre part toyaka pe ko sala ka ndenge zalaka
analyse na biso. De mon côté, eloko na koti koloba ezaka que non, na ye ko sensibiliser kaka communauté na biso congolaise, s'il vous plaît. Ba o bolandaka Etoiline Ines TV. Je sais que la plupart des gens vont me dire que non, maman Etoiline yo kutoza na Congo te, yango loba bongo, yebi situation te. Mais eloko ka na koti koloba na biso nyonso, travaillons main dans la main. Bon, boye biso ki to travailler biso nyonso ensemble. Nous allons voir que mokili na biso to Congo na biso e okende liboso. Mais soki to retravailler que non ba mosusu ba kendo yiba kote kuna ba mosusu ba kendo boma bandeko na biso mosusu kuna batu mosusu ba sala bisala sala na bango, la famille, je viens vous assurer que eko simba te. Yango bomona ta président za na makanisi ya kosunga population, mais soki population makanisi na bango kozala kaka keno to yiba to boma batu to sala batu mabe. Yango bomona kaka keno batu ebele ekosimba nango te. Ata ba effort nyonso au président ko fournir okende na mai. De l'autre côté toyebi ke na Congo na biso eza pays moko o basambelaka makasi. To sambelaka ba église eza ebele, ba pasteur baza ebele, ba prophète baza penza ebele na Congo na biso. Ba situation mosusu neti ya boy kan ndenge président na biso a lancé message. Aza président aza na volonté ya kosunga population na biso. Aza na volonté ya kosunga Congo na biso ekende liboso. Mais dans la main et aussi avec la prière, nous allons voir que makam nyonso ekokende bien penza makasi. Soki pe prière ezate, bon mona pe ba makam mosusu le simba e o simba nango te. Pourquoi? Parce que diabolo a koti, diable a koti, aye ko baby sa makam nyonso. Ezalaka bongo. Mais soki vi a prière e kozala, soki toko kota na mozindo ya ba prière la famille, bon mona keno, ba makam mosusu to kozala besoin te penza keno, e mataki e kitaki ba makam nyonso e kotambola nango na kitoko nyonso. Merci beaucoup na yemoko papa na biso Antoine Félix Tshisekedi pour na message. Oyo o lancé pour la population parce que tant de personnes babandaki kozela message oyo ebele abatu après anniversaire na biso oyo ezalaki le 30 juin ebele abatu en tout cas babando kozela message. Heureusement papa na biso akanisela Congo na biso alobi fona ya ko répondre oyo population ezosenga na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga ka ndenge Etoiline Ines TV ayaka chaîne na biso ezalaka chaîne na bana nzambe, chaîne moko ya batoli, chaîne moko ya ba analyse pas possible. Lelo oyo mama Etoiline ayeli bino moi conseil parce que quand ndeto tiaka ba numéro ya ba téléphone, il y a tant de personnes au babengaka biso. Mona batu babengi mama Etoiline naza na problème boye mosusu temps ya koya kosala ba live to ba direct tozalaka nango mingi te contenu ya ba misala o tokenda kosala ozongi na pokwa oza kolemba bongisa ndako bongisa bana, donc ezalaka moi pasi tokota lisusu ba live, raison pour laquelle na profitaka kopesa moi toli nanga ka ndenge ezalaka moi conseil. Nazwi ba appel ya ba mama moko. Ba mama wana babengi balobi mama Etoiline Ines TV solola na ba papa oyo baza na maboko makasi. Eza na ba papa mosusu ba koma maboko makasi. Tango tozalaki na kifiançailles omona mobali azopesaka yo mbongo, mais tokoti na ndako libala mobali apesaka lisusu mbongo te. Mobali tina wenze yende azokenda kosomba biloko ya kolia. Est-ce que esalemaka? Bah papa, s'il vous plaît, de partout au Bolandara Etoiline Ines TV, s'il vous plaît. Ngana lobaka toujours makambo cuisine etalaka mwasi. Makam nyonso etali cuisine ezala makambo mwasi. Eloko oti kosala, s'il vous plaît, bah papa, tango bali mwasi. Bible yebisaka biso 1 plus 1 égale à 1. Na école ne ba yebisa biso 1 plus 1 égale 2, mais na Bible ba yebisa biso 1 plus 1 égale 1. Tango bali mwasi na yo akoma yo pe okoma mwasi na yo ezalaka bongo. Mbongo nyonso ba ofutaka yo yako lakisa mwasi. Nga nazalaka contre ba papa o bazalaka keno nga jamais na koti ko lakisa mwasi na nga salaire te. Bozo mi boma bino moko. Bozo mi boma eza na basi mosusu ba yebi ba salaire bozwaka.
mais ako garder silence yango bomonaka Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.